na boy kozwa likambo na grandeur spirituelle. Comme Nzambe basaka na mosali Nzambe te na mikititi na sengi na grandeur spirituelle. Soki bakwe betaki alimbisa ngai. Papa musube buma somo ba jalousie parce que bango bakendeke pa na ye bakendeke pa na ba pa biso te mais Nzambe pesi mutra mutuna likabo na ye bandi mali balimbisa ngai lokola papa mi moka alimbisa ngai. Je connais la grandeur des chefs spirituels ya Papa Condé naïb mouné naïe. Et je crois ici au Congo, il faut dire la vérité, moto aleki na monene spirituel azalité. Kambeleka ki ezaki erreur. E bandimio batena compte na ba makambwana nyonso balongola balanda kutute. Ça tel point na pekisa bandimi si moto commettre erreur même contre nga ba finga raté. Ba répliquer na ndenge mabete. Au lieu contraire ba sembola ba se pesa ba solution. Ba solution la moto ndenge bien. Bandimi ndeko na biso aye peut te vendre ensemble pour peut communiquer na ye pour l'on pas n'était comme pas le pardon et que c'est un coup de temps on l'a été pour depuis un peu de temps ça limbisa qui depuis même quand l'autre sur le téléphone c'est déjà fait basa nzambe ba comment ebele na auto ebanité ça sera toujours comme ça à date pekisi au contexte pekisi et qu'on continuer. Mais pour moi, je considère ce que nous venons de faire aujourd'hui, pour moi, c'est déjà OK. Nzambe Azad déjà content dans le camp. Au moins, le prophète Condé, c'est Dieu qui m'a envoyé. Bon, on a aucun dété. On a aucun dété. C'est comme deux frères, Tokutani, Tomi Bongisa. Parce que Ngai ne moto natakaki. Tout ça qui n'est pas prophète, alors bien, malgré Bayo Kakate, Ngefa Bundisaka Valère. Le prophète a dit, Balingi Bakisi, Balingi Bilogonyos, Balotoko, Bapede. Le prophète lui-même a dit, changer, pas Papa Dominique Kende, Nami Kitisi, pour le bac Mouamabe, sauf que tout ça qui est Libakou, Ali Misanga. Mais il a continué guerre, sauf que ça n'a changé, Mama, Yves Ipa. Love is crazy, love is funny. L'homme, c'est Papa Moïse, prophète. Il y a église Hosanna. Na yeko pesa bino message de l'eau pour ba oyo bazala ba blocage, ba limitation, ba mari de nuit, ba esprit de mort, ba maladie oyo et si la kate. Mais mingi nazana besoin ya ba oyo ba tambola partout. Oyo ba luka ba délivrance, oyo ba mata kutu ba vio pour na luka ba délivrance et simbate. Nazana besoin na bino boya pobo bika po ite ngonga na bino ekoki. Awa ba benga ngo terminus. Awa ndezali sika ba démonios surtout basukaka moto moko na ya ate azwa délivrance ka bikate na ne salamate bangonio surtout babika avant kutu boya bo fukama bo senga Saint-Esprit ala kisabino soki Papa Moïse azali ya ye ou bien ya yete ako répondre bino tout de suite bokota na YouTube bo beta Papa Moïse Prophète TV boko mona ba témoignage ya ba belé oyo babika déjà oyo basala. Na kumisi Nzambe ya Hosanna, na kumisi Nzambe Papa Moïse kwa bikisi nga na malade estomac. Na banda ko souffrir mingi na estomac. Ezaki soke kanginga na zolala te, ezo sala pasi tina mukongo moto ezo bimangai. Kolia mate sou pasi, babilo musu kolia ngo très difficile. Depuis Papa Moïse abondela pona ngai na zwa kimia. Nzambe Papa Moïse asalinga minene abikisi nga na estomac, na melaka lisu pantomètre te na bwaka ba pantomètre. Merci Jésus, Nzamba Pambola Papa Moïse. Shalom, 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 peuple de Dieu. J'avais beaucoup de difficultés dans ma vie. Nazaki Moutaba Régé. Un peu partout là, au besoin contrat, au vieux Moussala, après quelques temps, Kakaboye, Mkolo compagnon Yini au Kabou, sans raison valable. D'ailleurs, au Koutanana prophète Moïse, le prophète Moïse, Aza homme de Dieu. Aza homme de Dieu, tout ça va aventure. Aza vraiment Moussa Lienzambe. L'homme de Dieu a prié pour moi. J'avais des masques. Ma masque a régé. Et depuis que l'homme de Dieu a prié pour moi, je vous dis, tout a changé dans ma vie. Tout a changé dans ma vie. A changé Nyonsor. Nzambe a fumé la porte. Mon prophète Moïse, que Dieu te bénisse. Depuis 2012, ils ont locaté. Docteur Baibisanga et Koko Yokati.
qui na ba deux rendez-vous dans l'hôpital ya minene ba bisinga eko yo kati moyen pe ba la opération pe ezati en tout cas na vanditi lelo na yo ka na ngai te na lito na nga gauche mwana na yo komo na nani na yo ko lobi mwana na nga komo mwana na nga liboso komo na nani Marcel nazoyoka nakangika lito oyo kaka nazoyoka na oyo banda koyoka te ça veut dire que na yoki nzambe ya ngai oh napusi kutu telefone musika prophète my god nazozela bino nyonso tu na moto na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale naipa na yo devant sa grandeur spirituelle prophète Koniko Dominique, devant presse, événement où ils historique, monde entier, monaki, langage, c'est ça qui va dire malilobate, nandenge, peut-être parole mal placée, ou misaki, mais l'autre comprendre que Koza Moussa Nzambe, pour reconnaître un grand homme de Dieu comme prophète Koniko Dominique. Yo momoko uti ko ba makambo belé hors caméra que Koza Moussa Nzambe malgré ba makambo kleki oza ko reconnaître valeur ya sa grandeur spirituelle prophète Koniko Dominique ezali eloko moko to préparer te ezali eloko moko kolo mutabongisa ke ezalelo mon entier baza olanda yo na résidence ya prophète Koniko Dominique nini utoko retenir et puis koya na yo na résidence à sa grandeur spirituelle prophète Koniko Dominique. Bon, merci mingi journaliste Kolo Apambolayo Kolo Nangai Penda Apambolayo na yei parce que Nzambe mota convaincre ngai jamais na oyo bima wipamba pamba te soki Nzambe alobi te parce que c'est Dieu qui touche les cœurs des hommes. Reste na bunda bitumba oyo nazali un grand défenseur du christianisme na mboka oyo moto akobunga ngai te mokili mobimba même les autorités. Mais tango likambo elekaki ezalaki erreur moto akoki kobunga monoko ebetaka toujours libaku et tango nayoki mbela wana esanga epasi mingi parce que Somme 105 verset 15 ne touchez pas mes ouais, ne faites pas mal à mes ouais. Na boy kozwa likambo na grandeur spirituelle. Moi, je vais faire la répétence, le col à Joël, chapitre 2, verset 12. Un bon serviteur de Dieu. Soki monokesali nyamu nyamu. Olongoli orgueil. Parce que Nzambe abomaka batu ya lolendo. Si les serviteurs de Dieu aujourd'hui, bazo kweya, bazo kufa à cause de l'orgueil. Mais la Bible nous recommande. Joël chapitre 2, verset 12, n'a pas une répétence. Et je connais la grandeur des chefs spirituels. Il y a Papa Condé, Naïb Mouné Naïe. Et je crois ici au Congo, il faut dire la vérité. Moto Aleki na Mouné spirituel azalité. Alors, si on a Zali Mouké, pourquoi on a tel Mélanjoko? Alors, je suis obligé de s'incliner. C'est que pardon, à M. Nzambe, pardon à M. Mokili, et pardon à Batonyos. C'est un peu d'hypocrisie. Je fais ma tête à Rosakanate. Quand j'attaque, je t'accorde. Je attaqué Nani Macron. Je attaqué Bata pouvoir. Mais je n'ai alors, je suis Nzambe, Basara Moussa, Nzambe, Nami Kititi, je suis na grandeur spirituelle. Ce qui est Bakoué Betaki, Alim Bisangay. Na presse, je ne pourrais jamais le faire. Mais ce que moi, je suis Nzambe na Likolo, parce qu'il y a Zalim Boutamoto.
bandimi ya liloba okobisa bango nini non balimbisa ngai parce que na touché numéro 1 na bango na touchaki pe na ndenge ya mabe te bajournaliste oyo bino mpe botika kotia biso na mindondo papa botuna mituna ndenge ekoki ozotia ngai na moto na likambo nayebi te tana osenga bolimbisi parce que yo nde otuni ngai motuna soki otunaki motuna ekokaki nakokoba eloko mosusu papa mosusu mpe bomasomo bajalousie parce que bango bakendeke epai na ye bakendeke mpe epai na ye baki epai biso te mais nzambe apesi moto na moto na likambo na ye bandimi alibo balimbisa ngai lokola papa ye moko alimbisi ngai alors nakoza eloko moko ekogene ngai eza te parce que bayebaka Matthieu 7 verset 15 à 16 bayebaka mosali na nzambe na bambuma na yango voilà Dominique, il faut prendre beaucoup de temps parce que vous êtes trop occupé. La présence du prophète Ngefa, Koya Painayo, na simplicité, na bomi qui ici, oh, yomo yote ya mokili mobimba, tomi qui tisaka, nege yomo yomi qui tisaka, ni no koloba, pardon na yokani, pour limbisi, pe yomo loba na bandimali loba, o ba sepela ipete na makambo lekaki. Voilà. Pegita ça, oza musika ya micro, to relais mon micro. Pardon le prophète Ngefa à l'égard il y a sa grandeur prophète Condé pour le Dominique, je crois que ba écran monde entier ba otala biso. Tout ce que réaction à Moussa Nzambe ndenge mo ka l'église comme kitisa est-ce que a accepté pardon ya ndeko Ngefa a accepté ko tambola na nzela moko, je crois que vous allez tout à fait moi. C'est vrai que si événement à Siko, tout ça là, mais c'est ça que Dieu a besoin entre Bananazam, Sobolingozali. Ainsi, les missions religieux, Bayamba Libanda, Tolinga, Biso, pour Bayamukilbaye, Bakaya, Soloboza, Bayakolina, mais si l'Oza, même dans les Koloba, c'est planant. Parce qu'on a que deux ministères les plus importants, justice et réconciliation. Quand déplacement, il y a frère, prophète Ngefa Benkanayeba qui était, mais pour moi c'est la joie parce que l'autre Yébani. Voilà. L'autre Yébani, ça fait quand même du bien. Quel que soit le conditions à tôt dans les actes, pour moi je considère même pas ça. Ça n'a pas d'importance. Pour moi, on a considéré que ça suffit. Et puis, pour moi, ça fait la joie. Et bandimio tena compte na makambwana nyonso balongola balanda kutete ça tel point na pekisa bandimi si muta commettre erreur même contre nga ba finga raté ba répliquer na ndenge mabete au lieu contre ba sembola ba se pesa ba solution ba solo la mutu ndenge bien bandimi ndeko na biso ye peut te vendre ensemble pour peut communiquer na ye pour le pas neti ko comme pas na c'est déjà beaucoup. Pour moi, c'est déjà le pardon. Et que c'est un peu de temps, l'a été pour depuis un peu de temps, depuis même quand l'autre sur le téléphone, c'est déjà fait. Merci beaucoup, prophète Ngefa, de tout mon aniboye. C'est pas que c'est la première fois, la dernière fois. Ça pourrait être infiniment, tout le monde ça ferait toujours du bien. Permettez-moi ça dans l'espirituel. Au point où les sous comme à côté, nous avons des collègues, pasteur, lobby, c'est difficile. Mais ça sera toujours comme ça. Au contexte de continuer. Mais pour moi, je considère ce que nous venons de faire aujourd'hui, pour moi, c'est déjà OK. Nzambe a déjà content dans le camp. Binope, na bino ba journaliste bosala ka boy, na bino ko bazo filmer bosala ka boy, ko ba pardonner, ko ba bozala toujours ba toujours l'un ça c'est la famille, c'est la famille hein. Ce qui to kutani boy na masolo boy Nzamba sepela makasi pe bénédiction il y aura toujours. C'est ça dans donc on y se va de continuer pour ça ce n'est normal babaka libanga na nzito za na bafruit ce n'est normal ça pourrait toujours continuer à ce que je vois mais que la limite ça baton yo so oyo
bakotombe na soit na erreur soit malheur mingi et profiter de bonheur donc après la pluie vient le beau temps voilà mbule betaki mais comme si comme beau temps et mon année c'est bon. Merci. Merci beaucoup. Merci photo de Voilà, mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs, bonjour en tout cas à tout le monde. Toza on a Kinshasa, commune à Limité, Toza la résidence. Il y a l'homme de Dieu, sa grandeur, prophète Dominique Kondé, aux églises de Liloba. Donc, comme vous le savez, vous avez émission et pas dans l'équilibre à la télévision. J'avais reçu l'homme de Dieu, prophète John Gefa, comme à l'accoutumée, comme d'habitude. Tout ce qui est question par rapport à Papa Kondé, Dominique, je crois que vous avez extrait en haut. Gefa a fait réponse taillée. Donc, Aniaki, l'existence des prophètes, Aniaki, je crois, force naïe, melelo. Et dérangeant qui, fidèle, l'église de Liloba, interpellé qui il fallait quand même à soigner le prophète Kondé Dominique, d'être yé. Dans la résidence, tu continues à Kati, tu as l'extrait, mais d'abord, tu as la réaction de Ngefa. Après, tu as yé personnellement le prophète Kondé. John Ngefa, bonjour. Bonjour, M. Jérémy Lemba, l'honneur, la gloire revient à Dieu. Nzamenda Bongsaki, Sa Majesté, prophète Kondé. Et to solo lipe kitoko na ndenge ya bondeko eloko na kuté pa na ye aza papa moko extraordinaire. Il est aussi un véritable homme de Dieu qui n'a pas l'orgueil na kuti bon atenga mingi parce que je manque même le mot mingi. Je connais les hommes de Dieu on a levé bango orgueil na bango hein et puis ngai pe na mikitisi. Nasali, mais oui, Nami Kitisi Nasali, 1 Pierre chapitre 5, verset 5. Dieu a dit son orgueil. Nami Kitisi, il bosso à Kulutu, il bosso à sa grandeur, il bosso à Mounene Naye, et l'équipe madame. Je crois qu'il y a une bénédiction, mais il y a une malédiction, je ne crois pas. Alors, yo boire ba prophète Nyoso, boire Joël Francis, boire Dodo Kamba. Wanate, papa, wanate. Autant qu'il y a un bangote. Au moins, le prophète Kondé, c'est Dieu qui m'a envoyé. Bon, on a aucun détail. Na okene na ngai te nazo biso nzambe nde moto atindi ngai na ya to solola c'est comme deux frères to kutani to mibongisa parce que ngai ne moto natakaki ya atakaki yo boyaka Denis Lesi yo boyaka prophète nyonso Congo bango te papa tika ngai biloko wana mais le prophète a dit to ça qui n'est pas prophète alobi yango bien mage ba yokaka te ngefa bundisaka abundaka ba valeur. Le prophète a dit, balingi bakisi, balingi biloko nyonso, balotoko, bapende. Le prophète lui-même a dit. Mais il n'a pas dit que c'est un homme de Dieu. Il est au courant. Il est au courant de ça. Mais nyonso wana lobi que to lembate côté ya bango, to te ya bango mais la violence. C'est ça que le message n'a pas prophète. Alors c'est bien mesdames et messieurs, donc to yaki ngefa awe papa prophète Kondé Dominique. Basololi ngefa sengi bolimbisi soka lobaki mabe nenga kritikaka ye nenga boyaka ministère na ye. Non na kritika mbala belé ezaki mbala moko. Hein? Ezaki mbala moko, ezaki mbala belé te. Na reconnaître ka ye parce que je connais prophète Kondé Sa Majesté azali un grand parmi les grands na kati ya mboko. Nous reconnaissons na ye biango. Mais nga ba busu ba cancel ngani tu eko luka délivrance na yo tout ça. Te na ko délivrance c'est pas na ngate mais moto na nzambe alobi maloba bénédiction. Aluki paix Hébreux 12 verset 14 aluki paix et il m'a béni aussi. Alors il m'a comment na quel le était inga parce que ce n'est pas n'importe qui prophète Kondé okutana ye azali lenge awa na Congo te azali moto ya Kemba ou azali munene pe azali makasi vraiment je le bénis aussi. Alors, Ngefa, merci beaucoup. Le bio changé. Et donc, c'est que le pasteur Mingo critiqué sur le pasteur. Il n'a changé. Pas papa Dominique Kende, Nami Kitisi, pour le bac moi ma bé, sauf que tout à qui est Libakou Ali Misanga. Mais il a continué guerre dans Jérémie. Sauf que ça n'a pas changé. Mais non, Jean 14, 6, je suis le chemin, la vie et la vérité. Au moment, sauf qu'il n'y a pas prophète Kondé, Sa Majesté. Parce que na ego lukape. Obanga ki liwa. Non, liwa ko banga liwa te retour les causes te ponga mona za makasi. Ngai moko na za makasi. On bela liboma. Papa, na sala ba débat na ba musulman ba imam ba Arabie Saoudite ba ko banga ite. Mais na ye kaka mutu munene wa simbi. Bon,
Ah, on a Congo, Moutaleki, prophète Kone na Mouni Nazate. Na prophète, oh, on a blague à pas, il a bien réuni. Sa grandeur. Sa grandeur. Sa grandeur extraordinaire. Alors, idée nanga na zoki ke tozo ba comédien o bazo kufa kufa to na bango ah ba préparer bango za ida bien. Baya. Na longoli na c'était le fait baya na bango. Baya na bango parce que na kuti pas na ye simplicité, humilité. Bato ba pona ko stade des martyrs, bazo c'est pas ko pas prophète, ça dit quoi nzambe bazo sala na ye. Alors, un mot pour na ba congolais nyo surtout na bandimi pe liloba. Oyo blessaki okolo bana bango nini bande mais loboko la sa majesté alimbi ngai bango pe bako limbisa ngai mais loko na koloba je ne changerai pas pour défendre le christianisme na ko continuer na guerre na ngai jusqu'à la fin ça la pe boy pas Marcelo ke mona Marcelo na ota Marcelo te babongwama Joël chapitre 2 verset 12 ba sa repentance na ota Marcelo ke mona pe mbiye sana bolimbisi na lobi na kotala mutu te ozonga na c'est ma faiblesse te ngefa reste ngefa avec la vérité avec Jésus-Christ je vais défendre l'évangile jusqu'à la fin quand on a faiblesse te so ki na ye pas na sa majesté to bengi sa grandeur parce que tant to sola ki bino na bino Dieu asima cœur avec kende pa na ye nzela mosusu kanga mefungama na ye na dune de bénédiction nanga c'est le seul motako tianga maboko aka Dominique Konde na Congo na tianga maboko ezali Dominique Konde ezali papa Kelani ezali papa Baruti na cardinal na pasteur oyo nani représentant légal ya protestant à part bango 5 moto azati kakenza ko tsopelo kakenza tianga maboko ya ndenge ni kakenza tianga maboko ako tianga maboko papa akotianga maboko te nalobi bato mitano bakotianga maboko mais ve mutumbu pe akotianga mutumbu atianga maboko te toza idéologie moko te ngefa alors un message na aux Congolais nazoki otiena profiter pour aussi déjà question souka 3 minutes au Kabwani Macron eki awa lelo Macron sango tamboli partout Amélie Masanga na bandal ale malewa na lemba cette histoire là lelo boza fier bino ba pasteur lelo fali aza mission congolais azali master il y a président français boza fier nango merci beaucoup ezali bato a réseau moko bango bato Vodacom ce n'est que normal bato a Vodacom réseau moko ce n'est que normal monsieur au côté là un président français c'est lui qui est influent dans l'Union européenne le col Jacques Chirac le col François Hollande au moment où on a lewa na basi andumbate Macron a mis la kisi image na ye Macron la kisi était c'est un génocidaire Macron azali mutu azo financer ba Rwandais ba goboma biso mais alors ba ki France peut la solution te papa mais pourquoi ça 20 millions de dollars kuna na Rwanda azana bentéré et Macron abika ki fallait pas penser ndumba ya bandal ba médecin pendant gege ameli lo toko gege alango asambwa bien parce que au moins les moteurs ont bombi sabisu ba congolais to gondi mango tambala mon côté ma croix exemple était prestat Sassou Nguesso akoko ya awa te jabe okene bandumba bandal mais fali muto maki kuna mais bango to ba réseau ba oli ba réseau Vodacom bata Vodacom mais ça ina ministre muya pe wana na muya mo ta réseau petit ba bango Vodacom pe kakati oye ba ngote mais 1 Jean chapitre 5 verset 19 alors bien le monde entier ça pousse des diables ba mi bani. Comment un président aussi m'a gagné ma boque aussi m'a donné azome la bière aza jeune alors jeune était là ba réseau ndenge na bango et bani alors motoa tiseke da kwa na bandali wangu fanda na batute ça dit quoi ba mi bani bato ya ba réseau Vodacom to ça ndenge ni mais bosa fier na fali aza master président moto azali le plus master ba président monde de mon mezali Kofi Olomide c'est l'ami du président c'est là pas facile tala Mouyaya tala Fali tala Macron. Voilà, merci l'homme de Dieu John Gefa. Merci parce que tu as limité partout. Sa grandeur, Dominique et Paul et Konde Liloba. A TI, a pesé son message de paix. Moi, si n'a pas besoin de Konayo. Moi, si a beaucoup, papa Konde donné. Alors, bio, Gefa, Boké, tu n'as jamais fait. Moi, je suis un homme de Dieu. Tu finis à rater, mais tu connais pas fait. Tant on a monnaie le loco, mon côté, la même manière, on a donné un zélat. Ngala mongala, na mongo, ngombe. Mais est-ce que il faut on me la rappelle moi loco mais ma bête scandale kozalati na mela ngelo côté quand on dit mon ça na vérité na ko défendre l'évangile Nzambe
na vérité et na trahir Jésus mokolo moko te. Alors pardon rapidement le pasteur toi Congo to libéré. Babongwama. Hein? Bible, si on Ephésiens 5, verset 16, racheter le temps car les jours sont mauvais. Moi, je croyais, si on a comme pas na grandeur Condé, na comme on a soda na minduki, na bombe atomique, na moi la bombe atomique était. Bino banga kanini. Ba pasteur. Bino ba pasteur. Moi pasteur na bato 10, il y a bombe atomique vandi. Donc mais ça na bino mabe. Hein? Et puis on a compté à bien to vandi wana na kimia na boboto pe ateibiso. Ba pasteur Tommy Kitisa, Tommy Kitsoka basango. Tommy Kitisa la excellence Konde. Soki Tommy Kitisa était ezali mabe mingi ya koleka nzambe apambola bi. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. Na pesibino mbote na kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala oh ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté à foutre la bana minerval pour to chute au bandaki. To pesa qui avance mais tikali ndambo. Nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba, ndambo Victoire, ndambo Limete et puis ndambo l'état pesingai. Pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a sous fazer na nzelate. C'est difficile, il y a aussi la ngonga moko. C'est pour ça que nous lancé appel na bana nyoso nzambe pour na classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyoso baza cœur sensible, pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukanga mina université Kimbangiste, avenue comme on a Marin, le numéro 16. Le numéro de téléphone à Bisso pour na bateau, balingi ba contacter Bisso pour na ba détail mon sous ils a plus 243 89 72 32. DiCaprio, ça va? Oh. Benny, ça va? naye na nzili awa naza na Sainte-Thérèse bapesi nga adresse ya agence oyo ya fait oui allez la vue oui ok c'est besoin oui ah tika supposé la Sainte-Thérèse bien sûr elle lui dit comme ça oui. Sainte-Thérèse. Oui. Ce commis Sainte-Thérèse. La mission. Si Maniango. Exactement. Mais ça ici il y a kubunga te. Service. Ponctualité. Respect. Et puis bango. Balou rapide. Oh. 40 jours. Mais nga kutu 45 jours il va payer ça kiwana. Et puis kokeli te mbala moko ba bengi ngai. Aza mundeli? Non. Yes, du service. Pour ce mwindi. Mais ma canicile bendele. Bonjour. Papa Julien, DiCaprio. Papa Julien, DiCaprio. Omonio. Eh, na jibe. Jibe service. Et puis il y a José Baïla. Il y a José Baïla. Ah, moto mwindi no mayele mo. Ya mundele. Attention tongana yo. Mutego longwate, on se trouve dans mon bimba. Yango jibe service et ça kaka on a qui ça. Oh, Angola. Brazzaville. Tozuket. Kalamengite. Mokili mabimba. Ah, aujourd'hui. Donc à longo di biso pili ya makambo et ça qui 40 jours mais
okomona conteneur esali 6 mois. Papa Sylvain, il y a mis ça dans ma voisine. Oh, bah ça va me découvrir avec qui? Avec qui la poteau? Place, il y a série, il y a côté Milo. Et ça, il y a José Baïla. Cyber service. Et ça, vous mettez toujours. Frappe finale, frappe finale retour. T'inquiète. Ah ouais. Bah, José. Na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo yo azosale naipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na nzamba lolo yo azosale zambaka basangolue azosale salilanga yeso salilanga yeso Alléluia. Yesu azana ba moi. Tomba mana yo Jésus. Kumbamba. Tirobo. Yesu na lingi na tachola Yesu. Papa na lingi na témoigner sangano na ye. Kapena tato na bonsambe na yo Yesu abato. Yoka bosenga na nga zambaka basaye. Yoka shije na nga ye sambano na ye. Na ye na bapasi na nga libosabo zambe na yo. Na ye na kozanga na nga libosabo zambe na yo. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Undela nga Yesu, bisenga senga sanga lole kalemi bi ya pesanga kabela nga bisenga senga Yesu mokoni ni ye batu bakolia pe na sima na ngai Yesu mokoni ni ye batu bakolata pe na sima na ngai Yesu mokoni ni ye batu bakovanda pe na sima na ngai kalemi bi ya bisenga senga sanga lole lokota ngai Yesu Yesu Lokotanga Yesu, Yesu. Lokotanga Jésus, kotikanga ite. Lokotanga Yesu, Yesu. Lokotanga yo. Tombolanga Yesu, Yesu. Tombolanga Yesu, Yesu. Tombolanga Yesu, Yesu. Tombolanga yo.
watitishina nsambi watsenzelela watitishina watitishina nsambi watsenzelela yeso yeso lesa mukatanga lesa mukatanga lesa mukatanga ye lesa mukatanga lesa aleluya chilo soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga nzambe nazobinela aza nzambe bosolo oyo naza koyembela yende nzambe libela nzambe nazoyembela aza nzambe bosolo oyo naza koteya yende nzambe libela lelelelelele nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzambe akabasa ye ayoki suje na ngai ye nzambe alonda ye nazalaka lokatere apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso yeso yesu apambolinga chilobo yesu alokotinga apesitina aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafisi du prophète bana royaume de dieu bana centre de réveil ozobouge obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozomata mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo lingana loba kelekele sala ngombe syndicat que Dieu vous bénisse. Samba pambola bino Alléluia.